Rubrique Nabino Boulueke plus original en mode 4G. Différence peu vitesse entre les professionnels et les amateurs. Ils allaient toujours continuer kaka comme on a kasi motunu alelo et uti bongo et pas yanani bolanda. Et là ça la montée Boulueke ndé kindoki kati na nkolo. Bote bana kini partout dans le monde. La nia magazine kin l'artiste Boulueke pis. Ils allaient ngai moko ba magazine kin l'artiste Victor Jonathan Soukam défenseur bana bungu. Tout le monde les alliés. Humanité, et bien la classe ni Humanité. Premier secondaire. Premier secondaire. Humanité pendant la classe ni. Humanité pendant la classe ni. Sauce primaire. Et ben la 6e. Humanité ben la 6e. Papa Tony Toeba, humanité et dans la classe. Humanité dans la première séance. Humanité n'est pas tout le temps 6 classes. Humanité dans la classe ni. Ça dépend ya ndengo bandeli mwana ngo na kotangisa ye na classe et ko banda pe ba mususu pe na 14 ans à côté na humanité. Net na seconde na classe ni. Pas première. Humanité dans la classe ni. Humanité dans la première primaire. Bandela olobi. Et dans la première primaire. Boulueke plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Binomoko bomoni lokola Boulueke plus original en mode 4G. Côté la kibino na banda kubukanga magi ba panzi pe boseki ebele kasi ndenge to mesana ko sabino tango zali koseka kobosa na kabik na papier te pona kokoma ozwa leçon bokanga pe bosimba yango malamu ke humanité et bandaka nde soki osilisi école secondaire, c'est-à-dire première na deuxième secondaire tango kolekana na classe suivante yango nani babengi humanité, c'est-à-dire ibandaka nde na troisième. Merci pour vous comprendre pe bozui leçon. To komi na suka ya présentation ya magazine Kin l'Artus ya mokolelo soki bosepela kina yango bopesa merci na Jules Ntumba le génie yende asimba ke édition avec impact na idéologie na sima ya caméra Olivier Matota Nkwanga Ntotila yende abendaki ngai beauté po wulula ngai na banda kuna bino na montage Innocent Matengo elongo na Héritier Mbula Mister Drone bangonde ba montaki ba élément ya mokolo ya lelo kasi botika topesa bongo ba mbote ebele epai ya bana nyonso ya Tchangu kobanda mai ya njili okende bongo na Kimbanteke oya na masina tina ntele bambote na bino mabele ya Pierrot Ebende l'international tokomi na suka toloba lisusu nini pour tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi dit okotuna ngulu lokola ngulu pe lobaka na ete okodundango po biso to sela ka kilelo te Gulubo